parce que vice-président de la République Bemba n'a pouvoir té. Et un pouvoir aucun pouvoir, un pouvoir on a. Oui. Un pouvoir sur ma cortège na kaka. Poli atambola kanango. Et je vous dis, c'est en tant que scientifique, citez-moi quel est l'acte que pouvait signer Jean-Pierre Bemba en tant que vice-président de la République. Il n'a contre-signé même pas ordonnance chef, décret chef de l'État. Il n'a pouvoir de côté. Le premier président, Namboka Nabiso, na constitution. Fouchara Moutouna, que Kabila la président de la République, na même constitution, assis à gouvernement en déant 30 jours, en déant 10 jours, en déant 15 jours. Donc, l'exemple est à libre. Mais si on a Babiso Ponani, donc incompétence, il y a Bouto Bouchaki à identifier majorité commune et commune la constitution. La qui s'engaille et si ka oyo constitution et pekisi en déant 2 jours, 3 jours, 4 jours, il y a ça là, il y a ça là gouvernement. La qui s'engaille, je mets quiconque à défi. Ndeko lisanga bonganga lobi que constitution et pekisi changement dans côté constitution en fait constitution pe et boy changement dans côté donc ça veut dire que pour naie nenge constitution yango moke loba ite koyo kozala changer te et loba pété que koyo kozala changer donc bon na limbisi kulutu tanga lisanga bonganga tout simplement parce que débat où ils senga pe moi boanya hein même il a ndenge mususu il n'est pas scientifique il n'est pas constitutionnaliste. C'est-à-dire, bah chef, à vice-président de la République, na cortège, na bisengo na ye, atambola zo présider la commission. Alors que le ministre, bah ça signé arrêté. Pour ils ont une force de décision, ils pouvaient rien faire. Pour avoir ils n'étaient responsables devant rien. Donc pour le chef de l'État, la makoki a une commission en place pour étudier sur probabilité à révision ou changement constitutionnel. Mais l'effet même chef de l'État, le bien commission pour réfléchir. En ce moment-là, le cabinet chef de l'État va démissionner. Comment ça? Bah ça va incompétent. Chef de l'État, l'État congolais et foutaka combien y a mbongo na cabinet Bela Boania, ba sommité intellectuel ba tient dans cabinet chef de l'État. Bango il fallait bazala déjà na ba donné au ba kopé sa chef de l'État. Oyebi na vie ba tumsuba ozo ba problème na bango personnel. Balingi ba généraliser yango. Incompétence na bango personnel. Balingi ba yango en général. Jean-Pierre Bemba n'a jamais bilan na ye na gestion na mboka na biso banda koma eza zéro ndeni. Jean-Pierre Bemba alaki homme d'affaires na moni affaire na ye moko prospérité. Jean-Pierre Bemba alaki chef ya rébellion et j'en sais quelque chose. Jean-Pierre akoko contrôler ta province moko yaki bizoba zoba na armée ougandaise na sima na ye to favoriser à l'époque parce que tout avons na soto traîner RCD ya ni to na Rwandais to zo mona mboka to cha bango to ba là-bas nini po to ko avancer na ye rébellion na ye et suka na nzela puisque azwe lango bokonzi te neti ya Musée Laurent Désiré Kabila yaki ti azwi bokonzi donc échoua pe azwe lango bokonzi te. Mais il on a la regrettaki et on a moni mais comment on peut accepter tout na autorité minene ngana baté de ma devant hymne national hymne ya parti. Bon peut-être parce que Ndeko Félix a otikuna na il y a ça sous na parti. Azali sous na parti il n'est plus président ou représentant ya parti. Il est président de la République démocratique du Congo. Hymne national mut fait bêta et biso tout faut respecter yango, faut respecter hymne na biso to kite ba imposer et puis devant on a panique. Na ba mi konzimine minene bango tout panique ba telemi rivi kinga ile kila inga so inga na laki na salme na fandi parce que ça hymne nationalité Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BD Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Piso mbote mwana mboka Francis Kalombo. Mbote mingi.
Les lots au débat, il y a constitution, il y a mboka na biso. Pour nabino, boza comme on ni moi, position ambiguë il y a ba ténor, il y a une sacrée. Apparemment, motona na moi position na place mususu déjà moi na mboko Augustin Kabwe albaki pona bango ba levaki na bango déjà option ba bi changement. Kuna Bemba alobaki ete o ezali reconnu ezali revision nanga mosusu Vital Kamerhe pe bati balu baza cause la commission o ekotia en place pour na koyeba s'il faut reviser ou changer s'il faut sur barope sa position na bango pour na koyeba na ndenge ni kosalema mokambi ya mboka alobaki dernièrement na discours na sur l'état de la nation réforme ndenge ni boza komona débat wana na kati ya classe politique ya Congo lelo. Merci beaucoup maman Myriam omoni banda makambo e bandinga na boya ikoloba na décida ki vraiment na ko loba te na za retrouver ngo ndenge chainga émotion et chainga émotion ya komona batu mususu na za komona batabwanya bakita ti na niveau wana na komo mituna me mboka ngo ezande ntozo kende wapi ou alors mayela ngo to ana ngo eza wapi elonga na professeur à université scientifique et na ko kamwa ke batu soko zwito zwa kamoko professeur Mbata akinda tambola na mboko yo auprès ya population pour na koloba na bango l'effet kaka ya ko tentative pamba ya ko changer constitution eza crime et que ezali haute trahison et que muto akolinga tenter yango il faut pas poursuivre et ba crime ngolo ba keza imprescriptible ngolo ba que même plus tard ba ko toujours kolandela yo ya ko kamwa ke le même Mbata lelo parce que azana mesa a changé a commis koluka ça la crime wana c'est-à-dire que ça o baloba ke dema moral et ngolo ba ke aza conscient que lokazo ça les crimes o balingi ba ça les crimes puisque il y a bengaki yango il y a zongeli yango mais comment biso na mboka na biso bien biso ba congolais bazwa biso ka bazoba batu bazo se comporter comme si toi à l'époque ya leka RTNC image babombi neti ezalaka te lelo mutu to akoma tala ministre provincial ya ba Congo ozobeta mutu fimbo bosali kata mutu likola nzeta ko filmer yo lobby ebimi tala musale baby mais toyebisa ministre mutambe suka ka wana te parce que torture eza crime il faut ba sambisa ye il faut ba juger ye parce que emonani azopesa ordre ba beta mutu ba torturer mutu eza crime on ne peut pas accepter na monde alelo biloko andiko lelo ke bomba magali susu te yango position oyo ya bango oza komona ndenge ni mutu na mutu ndire bayokani nano te na nzela nini bakoyi kolanda entre révision na changement te bayokani na esika moko bango nyonso toza na mesa tozolia mutu alingi kolonga na mesa aza te donc oyo chef à lobby biso tout foka atolanda yango me mutu na mutu azana mwa kolinga koloba te bazo mema batu oto babalingi bazoba biso bayebi déjà que bazana mesa lelo yebisanga balobi ba okende wapi donc il faut tout bazo loba ba obeta biso dipirone na suka bango nyonso bako s'aligner parce que bayebi déjà que bazana mesa oyebi pourquoi ba koloba te parce que tous africains balobaka on kolia na sozo loba ozana table eza impolitesse donc lokwa ba na mesa moye ba lobeza te mukolo ba kolongwa na mesa nde mukolo ba koloba lelo ba na mesa bazolia kitoko donc discours na bango nezo l'accès qui baza pour changement ya constitution te même ceux qui baza contre mais lokwa ba na mesa ba kolia mutu moko talingi kolongwa to kolongwa pona nini tozolia baza motivé na mabumu baza motivé pona bolingo ya Congo te yango to kosenga na bango bazongela bolinga mboka mingi bazwa manduki na mboko yo baboma batu na mboko yo boye bateke ba congolais belé bakufa pona biso ba kinwa chaque jour tolelaka igota nzambe kwele akufa wana kisasa pona kobundaka kaka ya ba politique ya biloka boye na boye mwana batu ala politicien te asa ko changer mbongo na ye donc c'est pour vous dire que mingi na mboko yo ba obosana ke ba congolais belé bakufa et que il est grand temps to linga mboka to linga patrie to tala baninga na biso bazo kufate mais to travailler pour l'intérêt général c'est l'intérêt général peut aller j'ai l'impression que ba politicien na biso ba interrogaka passété na pesi na tout na kabango tongo midi pourquoi qui pouvait croire les loyo ba shadari banani ba réclamer démocratie or occasion pesa melaka biso to tia démocratie to sala ba élection malamu to sala biloko chama les mêmes choses et les kaka ba o ba elelo na ba o sala la même chose
pona kokende nango wapi président la kaka awa na top Congo soka komi président de la République akokanga ba kasho nyonso ba demiap ba aner ba nini est-ce que kangami donc tout ozalaki koboya liboso tozomona ngo mabe c'est le moment donc tout se suicider lobby professeur Arthur Zaïd Ngoma en tant que ba jouisseur en tant que bateau bazolia total avant tout patrie seule la patrie est biso na bango bana bokonzi lelo soki batali liboso ko sali la population lobi ba wala tranquille mutu to vivre malampo ba o balaki na bokonzi avant lelo ba comment vivre keba c'est quoi position est ensemble des années position na biso est claire na minute oyo quelle est la priorité dans la République démocratique du Congo c'est l'intégrité du territoire préoccupation ba politicien na biso nyonso lelo il fallait réflexion ezala autour ndenge to récupérer Bunagana ndenge to récupérer ba territoire nyonso yo ezana maboko ya l'état lisusu te comment autorité ya l'état il faut ezala les mêmes énergies bazo dépenser bazo bosana awa il faut ba dépenser yango pour na to luka moyen to recouvrer intégrité président de la République article 69 ya constitution na biso et ça lié garant, il y a intégrité, il y a intégrité territoriale. Il est le garant. C'est quoi territoire nabiso toujours contrôler intégrité c'est là la préoccupation photo la nango. Ba politicien nion solelo yo raisonnement, ba commission ba yiko en place. Il fait ça là tout ça la ndenge nini. Autrement, toujours consacré balkanisation ya mboka nabiso. Maman Mirebe ko sabe mission to sala na mingi na loba toujours na rappela ka ba nyonso le grand Soudan n'existe plus la grande Yougoslavie n'existe plus l'IRSS ces alakali sous-souté c'est-à-dire que le plan de la répartition du Congo nanu ba intérêt ya ngote et loko sala ka ki Congo ezala ya ko bokabonité za bolingo to alaka nango na kenda nango plus loin na lobi les corps ya Simo Kimbangu d'abord en tant que prisonnier. Et puis depuis na ndenge sala tour ya Congo et c'est là yango monito kabwana kate mais biso ba oyo to aba descendant ya bakoko na biso to trahir yango te si des malédiction mais révision bien changement constitution ozoka ndenge zolo ba mezali pe pona ko adapter constitution eza ko kana ba réalité ya mboka na biso Ozomona Mokambi Mboka a évoqué que constitution ezalaki l'un des facteurs où ezalaki était kino plusieurs mois après élection na yacha gouvernement placé. Il y a un démarrage raté ou bien je dirais démarrage raté ou bien retardé. Il y a action gouvernementale na mandat na o yami balé. Oui, c'est regrettable. Parole à chef de l'État fait à la sacrée. C'est toute une institution. D'ailleurs, si on a dit dans la constitution de Bisso, comme institution présidence de la République, comme président de la République. On lui doit beaucoup de respect et on doit respecter. Parole n'a pas fait Zalaka, respecter tout et Zalaka. Et la quand même, moi et le Kwana Mouké. Le premier président, Nambo Kanabiso, na constitution Oyo. Fouchara Moutouna que Kabila la président de la République, na même constitution, asia tia gouvernement en déant 30 jours, en déant 10 jours, en déant 15 jours. Donc, exemple, ya liba, ma siko rozo babiso ponanine. Et d'ailleurs, ce qui bango, batia qui gouvernement na retard, c'est-à-dire bango monte, esa incompétence, y a constitution, constitution est limitée. Et limitée nombre de jours, au barouyko tia, du fait que on a identifié majorité pour reformer le gouvernement mais maman c'est quoi bazoba banani to komika bazobat to komina biso bazoba baloba na biso to ndima bino nyonso boyebi to kende campagne en nani to sala ki d'un côté union sacrée vrai ou faux mais union sacrée le lendemain il y a élection ba musuba kina ba machine na ndako to yebi ndenge le kaki si ba mi pesa ki 95% il y a ba député et yebanaki dès que kadi matanga ki ba komba tanga ba komba batu boni. Au même moment, il y a la majorité déjà. Et que cette majorité, elle est avant, elle est après, avant, il y a la majorité, et après, il y a la majorité. Majorité change à quitter. Alors, dis-moi, vous avez 95% à battre le jour où on va proclamer l'élection. C'est que l'on a empêché Kibino, en ayant quelques jours, donc, incompétence, il y a Bouto Bouchaki à identifier majorité commune la constitution. La qui sangai et sika oyo constitution et pekisi en déant 2 jours, 3 jours, 4 jours, ya
ça la gouvernement la kisanga je mets quiconque à défi dans la constitution au moins avantage ngana nango moi je suis constitutionnaliste je dors je me réveille sur la constitution oh nyonso so monawa et là ba livre ya batute ya ngai mutu na koma ngam na publié sur la constitution sur makambu tout ezolo ba malelo les gens les Congolais ont réfléchi en avance c'est quoi pour réfléchir ça donc les kambu ya kocha gouvernement eza lokuta kadiosha parce que la constitution oyo ya Congo ya lelo et pekisi yete même 3 jours après asala acha gouvernement en place je mets quiconque à défi ya on aime que nous avons boya quiconque à défi aya ko laksanga disposition oyo et empêcher bango quiconque à défi à laksanga disposition et empêcher ki kabuya tant ba nommé comme informateur d'ailleurs le chef de l'État n'était pas obligé de former un informateur puisque l'union sacrée la configuration dans bango tant que dans une élection babima qui déjà ba gagner à l'élection peut-être chaque parti on va identifier à chaque parti il y a combien de députés peut-être et comme il gablo na bango na kati il y a constitution nini na kati yebisanga siko affaire privée constitution eko sala nini na kati la kisanga kaka disposition oyi ba discuter dans le vide hein tozo yo kabango et va au la monologue boya ya boaki kadio na puis batumsu ba répéter je me mets ici en tant que professeur en tant que muto à travailler sur la constitution et je mets quiconque en face à la kisanga disposition na kati ya constitution oya empêcher ki kabuya en 3-4 jours à identifier majorité donc empêchement au chef de l'État à lobby en gros dans discours na par rapport à la mise en place du gouvernement isa nanzelate mais yebisangai ce que zalaki na nzela la kisanga nzela yango parce que constitution lobby majorité le premier ministre le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire nous sommes allés aux élections vous aviez d'un camp membre ya nini union sacrée ils ont battu la campagne pour na bango moko et pour la président de la République et le jour où Kadima va donner les résultats bien que bamsu ba ina ba machine na ndako bami pesi 95%. Vrai ou faux? Parce que ça journaliste monene Hollanda qui ba élection. Si c'est vrai, donc la majorité était déjà connue que l'opposition n'avait que moins miniature il y a des députés et que Nyo Cezala qui a bango. À partant de là, même s'il devait y avoir le recours, la loi n'interdit pas que le lendemain à proclamation par la CNI, président Doumé, et même si il avait déjà la majorité précédente, donc disposition T et empêché. Peut-être la Cour constitutionnelle et ça va arrêter définitif et pour effectivement baza la majorité ou pas parce que pour ça ka résultat définitif c'est partout au monde. C'est partout au monde, même dans Sénégal, modèle à Sénégal, même dans Sénégal, les recours peuvent arriver. Et les recours sont que changer majorité. En ce moment-là, vous allez vous dire, oui, il y a une nouvelle majorité, parce que la majorité peut changer au cours. Sous-formation au gouvernement. C'est normal, parce que la majorité change. Vous allez la majorité, mais en France, vous allez changer Premier ministre en 3 mois, non? Bah, quoi, c'est là qui 3 mois après Moussa Ayet, et ça, donc, vous voyez la biso, dans le bien, vous voyez la biso, faute, il y a constitution. Ici, je dis bien, ce qui disposition, moi, empêche qui est boyé la yango. Ok. Donc, le col les athées. Oyo ba lobby eza lokuta parce que je mets quiconque à défi qui se dit scientifique constitutionnaliste aye la ngai disposition oyo est empêché aye la ngai disposition et lobby que il faut zela pour baye la ngai yango et lobby té si ko bino na ensemble na Moïse Katumbi boza ko soupçonner ni une action oyo il y a révision réforme changement constitution té to lobby bien le kola baza ambigu ba kende bazonga bazo beta beteli ngolo ba que le vrai problème ba olingolo bango té les anines selon mais le vrai problème le président IDPS Kabuya si alobaki yango et dans le président ne l'a pas contredit alobi tolingi président ça la plus de 5 ans. Donc, il va toucher l'article 220. C'est ça le problème. Parce que, quel est l'intérêt? Même les lorsqu'ils qui, intérêt Zakounate, président Zakounate, mais quel est son intérêt aujourd'hui? Alors que la préoccupation des Congolais sont autant aussi micro nayo. Et ça m'a conscient, et ça m'a est. Une partie en boka nabi, c'est ça la bitumbezo si la té. Tout ça la une poto récupérer. C'est ça la préoccupation numéro 1 à ba Congolais. Mais olé yango, bozo ya siko a relaxé énergie, plus de combien de millions, oyo bima pour organiser, pour ba changer constitution.
alors que tous a besoin ya biloko ebele. Est-ce que batuba bazoba te batuba bazoba te bal na camp ya peuple va se décider. Babwa ya onde nini nani abwa ki bal. Parce que chef de l'état lobby que c'est au peuple de décider, c'est pas à vous les politiques de décider. Mais oui hein likambu même tozolanda bango débat même tant ba likamba souveraineté article 5. Mais le chef de l'état il est lui l'article 69 hein bazolo banaye nini azali azo veiller sur respect à constitution. Il peut pas violer, il doit veiller. Est-ce que constitution ils ont senga ba changer ngo? Est-ce que constitution donc pour le chef de l'état zala makoki a commission en place pour ba étudier sur probabilité à révision au changement constitution. Mais l'effet même chef de l'état lobi a ocha commission pour nous réfléchir en ce moment-là dans le cabinet chef de l'état va démissionner. Comment ça? Bah ça va incompétent. Chef de l'état congolais et foutaka combien ya mbongo na cabinet bela boania ba sommité intellectuel ba tient na kati cabinet chef de l'état. Bango il fallait bazala déjà na ba donné au ba kopesa chef de l'état parce que la constitution dit l'initiative ya modification. On les likambo chef de l'état et mon côté isa ya Congo mobimba. Oui mais ya Congo il faut zoa azina mutu fazwa yo poko zwat. Parce que le bien dit la souveraineté à Congo mobimba mutu c'est le premier de tous les Congolais. Mais la constitution oyo na constitution mususu te so ito trire la constitution ya balabala mutu to ko sala ngo yo pe sala yo pe cha commission na yo mutu na mutu cha commission na ye te constitution et tie liboso ya biso nyonso constitution nini tie liboso oyo siko soka pasoli yango soka bimia mais yango na mais alobi a retia commission en attendant toujours appliquer commission pour sala nini. Bon, pour la rota soki toki na changement na révision. Pour na ilo nini. Te wona sko yo comme tu na ba question. Ngana informer que commission aux la mise en place. Ya wona lobby boy. Mais ya wona tuni. Commission peut réfléchir parce que ba congolais hein, ndenge to fandi boy chaque jour ba congolais ba réfléchir sur la constitution, sur ba makamba constitution. Ko kanisa te ke to fandi. Ba disposition ya constitution na biso mususu ezali pe ko yala na kokoso avant comme na kokoso ba congolais ba si ba réfléchir ça ndenge nini ba koyi ko sala poto kide na musika na peso exemple ngai na yo ke ne pas batu mususu te parce que aux en face na ngai toza awa déjà na juillet 2012 où ils ont revu Robito il y a université de Kinshasa j'ai publié hein sur bah écueil il y a application il y a article 91 il y a constitution na biso 91 lobi nini parce que ma matière à réflexion ezali 91 lobi le président de la République azo na premier ministre mutu bazo déterminer politique ya mboka na biso et j'avais eu la question de la part du professeur Essambo jour examen na ngai atunenga bi mais quel est le comment on appelle ça quel est quel poids juridique on peut donner à un programme que le Premier ministre va amener au Parlement pour valider à le président de la République a signé Kiangote. Parce qu'il faut déterminer. Et après, ça m'a poussé à réfléchir sur ça. En cas de cohabitation, comment est-ce que la cohabitation peut marcher en République démocratique du Congo? Contrairement à la Constitution française, puisque l'article 20, il y a Constitution française. Et ça ne peut pas vous étonner puisque moi j'ai travaillé sur les deux constitutions. Les régimes politiques congolais et français. Donc j'ai comparé les deux régimes, comment ça fonctionne, puisque tous un régime semi-présidentiel, français peut un semi-présidentiel. Et là je suis en train de dire ceci, c'est que en France, l'article 20 est simple. C'est-à-dire, le Premier ministre détermine la politique de la nation. Mais pourquoi, à Congo, Tokomaki na likambu na article 91, Tolongoli est à la président, na Premier ministre. Parce que le président est élu au suffrage universel avec un programme. Alors, ceux qui va perdre la majorité, nous nous sommes dit, oh, les présidents à l'Andengwan alors qu'il y a un programme, faut pas coûter na bango mi balé, c'est-à-dire population poni bango mi balé, va déterminer politique. Donc, on essayait de faire comprendre que la cohabitation, dans l'esprit, il y a ma conscience nabiso, Tolingi, boka nabiso tabolaka par consensus. Maintenant, les réflexions, il y en a. Ceux qui ont eu qui va nommer par gouverneur.
te wana tokokota yango nsima me ndeko elise mpo tokanga makambo ya banini après tokota makambo ya baarticle oyo ekoki kozala revise ndeko lisanga bonganga alobi ke constitution epekisi changement nango te constitution en fait constitution mpe eboyi changement nango te donc ça veut dire que mpo na ye ndenge constitution yango moko eloba ete ekoki kozala change te eloba mpe te ekoki kozala change donc nalimbisi kulutu nanga lisanga bonganga tout simplement parce que débat oyo ezosenga mpe mwa bwanya même ya ndenge mosusu il n'est pas scientifique. Il n'est pas constitutionnaliste. Donc, débat batique lango ba constitutionnaliste. Ceux qui balingi to kele na biloko mike wana mais na ina répondre quand même parce que auditeur ba Hollanda biso akota mbote parce que niveau wana era yete et a comme anesika wana te. Atanga article 64 pour alobi epekisité. Totanga yango article 64 lobi didi. Bolimbisanga puisque nala la nango to lamuka nango puisque nous on travaille là-dessus. L'article 64 lobi tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Donc, ce qu'on l'a géré contre la présente constitution, au violer en gros, bah, c'est un peuple à ça l'échec nayo. Donc, et Pekisami au violer la constitution oyo. Et que le chef de l'État actuel, conformément à l'article 69, il veille au respect de la Constitution. C'est la Constitution actuelle. Yango etié na bokonzi, yango fa respecter. Donc, muto tout, aligi ko gérer en violation à la Constitution, à violer. Donc, akoyi ko sali loko mususu te. Lisanga Bonganga était ministre et sous cette Constitution. Il est politicien aujourd'hui sous cette Constitution. Dire qu'on peut le changer et que ce n'est pas interdit, c'est interdit. Qu'on amène une disposition oyo ils ont autorisé ngala tangeli ils ont interdire mutu à gérer en violation oyo ko la constitution ce n'est pas non plus ça comme de la magie que la scientifique et non des politiques. Mais non, les politiques sont aussi des scientifiques, les politologues, il y a des politologues, il y a des oui batanga que là c'est ou bien oyo aligi kozoba population akokutana na biso to yebi to expliquer parce que hier lisanga eloko lobisier eza boignate eza peut-être demande libumu mingi ba oloba eza libumu parce que lobby ba défendre qui constitution oyo lobby lisanga bonganga boya ki basimba yango soki lelo libumu lobby mais de combattre lobby eza bibliothèque donc de combattre yemoko wana vidéo na ezali soki na kosenga na bino na kati ya émission oyo ba kolanda biso na YouTube botiela ye vidéo oyo ya zolobake tentative ya pamba comme alors lelo on est ba ozoba bisoti donc ba marche ça là en 2016 on ezaki pour la tentative ndenge de Kabila lingaka sala ya lobi les faits même ya ko tenter quand on est ko ba osala ba so tenter pour na mbate za crime mais comment yo mutu abwanya olobaki yango lobi lelo sans kutu osenga ta pardon sans le kolo banazoba ki na kosanaki au koti na jemu susu mais ozanga soni batu mais Hollanda qui ndeko Jean-Pierre Bemba lobi était article 98 article 10 article 13 ils allaient article ils allaient ko senga était ce qui moi ko simba constitution to simba yango parce que il y a les bossés ali sur nomination ba gouverneur 98 et puis 10 ils ont le makambo itali nationalité puis 13 ils ont le makambo itali ba minorité est-ce que pour na yo proposition na Jean-Pierre Bemba moni ondeni oyebi na vie bato musu baoza ba problème na bango personnel balingi ba généraliser yango incompétence na bango personnel balingi ba ya nango en général Jean-Pierre Bemba n'a jamais bilan na ye na gestion na mboka na biso banda koma eza zéro ndeni Jean-Pierre Bemba alaki homme d'affaires na moni affaire na ye moko prospérité Jean-Pierre Bemba alaki chef ya rébellion et j'en sais quelque chose Jean-Pierre akoko contrôler ta province moko yaki bizoba zoba na armée ougandaise na simanaye to favoriser à l'époque parce que tout monde a fait tout na RCD ya ni to na ba Rwandais to zo mona mboka to cha bango to ba là-bas nini po to ko avancer na ye rébellion na ye et suka na nzela puisque azwe lango bokonzi te neti ya Musée Laurent Désiré Kabila yaki ti azwi bokonzi donc échoua pe azwe lango bokonzi te Jean-Pierre Bemba première fonction na ye ya liboso ya ana politique alaka conseiller tanga Mobutu mais oyo biso tout oyebi awa et alaki poste na ye ya vice-premier ministre ministre de la défense parce que vice-président de la République Bemba a pouvoir te et a pouvoir te aucun pouvoir un pouvoir on a oui a pouvoir te a pouvoir sur ba cortège na ye kaka poli atambola kanango
Et je vous dis, c'est en tant que scientifique, citez-moi quel est l'acte que pouvait signer Jean-Pierre Bemba en tant que vice-président de la République. Il n'a contre-signé même pas ordonnance chef, décret chef de l'État. Il n'a pouvoir de côté. C'est-à-dire, il a chef, il vice-président de la République, il a cortège, il a bisengo, il a président de la commission. Alors que le ministre, il a signé arrêté. Pour une force de décision, il ne pouvait rien faire. Pour avoir il n'était responsable devant rien. Le ministre est responsable du département de Bango. Donc, il est côté. Comme ministre de la Défense, il y a une photo de Romain. Ministre de la Défense, Banda Bunagana Bazwa, Nasuye, Bambo Zokoya, zéro. Batindie, Akomasiko, ministre Bawewa. Azongeli biso na bambouteillage awa. Ministre Bawewa ndenge nini? Est-ce que transport ezaka Bawewa? Kaka ba photo. Transport ezaka Bawewa tendi ko Francis Kalongo. 10 mois. Bamemaki chef de l'État wat. Akina ko inaugurer izina wa ya bapaya. La bilo ba mutu bapaya kaka do mboka to sito teki ba ba teka mboka la bapaya. Ese teka mi. Bamema chef wat. Oh ba bise ko ba do bimaka combien de bis. Ese bimi ata moko. Nga na lobeli ba article ya proposer nano. 98 10 na 13. Tokenela na 13. Oyebi na mboko yo. Boyebi te que debe les cas balia ba pigme. Non na lia ba pigme. Très bon ka te ba pigme awa. Les premiers citoyens que Mobutu a même valorisé. Pas ça ba minoritaire. Balia ka bango wat. Ba albinos. Boyoka ka te soki komi période ba campagne ba mususu nganga senga ki ndundu, nganga senga ki boy. Ba protéger bango te les femmes. Hein? Bino basi. Donc, tu peux protéger, basi du sous parce que l'article 13, la 14, la même chose. Ici, bon amalgamer le côté. Les minorités dont on parle ici, elles ont une minorité, ils sont tout handicapés les loyaux. Ils ont une tribité. Maman, n'a expliqué le comment quoi. Tribu mon côté, elles sont majoritaires dans mon côté. Biso tout ba tribu nyo se aba kizobazoba. Tribu yo bakaza minoritaire pour protéger tribu ni lié bisanga bayanzi. Bantandu, Basonge, Batetela, Banyamulenge par exemple. Baza minoritaire pas. Baza minoritaire wapi tangela ngai. Par l'équipe parti nini na ebele to banani ba l'équipe bango na ebele. To se tromper. Mboka na biso soki ba ko gérer ma bé incompétence na bango ba na ba texte. Mais quand même on a pourrié le président Bahati l'a dit qu'il n'y a pas un problème de texte na mboka na biso, ce sont les problèmes de personnes. Mais article 10 pour la double nationalité quand même Azan a raison. Na lobby hein. La Constitution, l'article 220 est clair. Aucune modification ne peut se passer dans la Constitution de la Bisso, ce que les alliés pour réduire les droits, il y a des Congolais. Mais ce qui est le droit, il y a un problème. Mais l'article 98, il y a un gouverneur. Les gens ne doivent pas oublier une chose. Jean-Pierre Bemba fait partie. Il y a bateau, il y a la président, il y a belligérant, pour tout comme la Constitution, il y a un bilot rebelle. Pour nani no lingaka ko attacher Bemba na passé na ya rébellion. Kasi asi atika yango pour nani yo tozolo bela Bemba ya lelo pour nani o lingaka ko attacher kaka na passé et si la te. Bazalaki rebelle ou pas? Bon, attends, Zalaki rebelle, mais si parce que Bazalaki est belé. Bazalaki, bango nyonso, na lobela ka mututu ngala zo alanga mindu kite. Lele comme modèle. Ba jeune belé, ba comme mona tozo mindu, il y a article 98. Il y a une photo dénoncer Macron l'a dit ici. Aussi longtemps que bateau bazwa ki mindu ki babomi bato na mboka na bido et que ba tchaba kona ba responsabilité et comme un modèle et comme impunité comme eloko mututu alinga sala. Alors pourquoi continuer na bido ba? Bon pona yo Trump ya Bemba place azali par place azalaki ndenge batie ministre ya transport ozo ministre ba wewa ezo kokala tena ki Bemba ya baimoto bato banda ko s'imaginer. Pona nga même vice ministre ya transport ya na niveau na ete omonte kazo kokate. Il y a la mythe. Au besoin de faire mythe, même à faire croire partout que Moutoumou a dansé et puis tant que papier c'est responsabilité puisque ma coubi ça chef rebelle aussi sa vie tombat. Mais au moment où mon colba tout n'a rien à militaire il dépêche la manifestation na boulevard à Sidikara pour battre les bounanga ne ozongaka à Tomboki dernier langa ici ko soka ki mythe te asali nini na posta mo. Et le bateau ando bangela ya lokuta. Ya pamba. Au moment quand on met quelqu'un devant ses responsabilités, c'est là où mais circulation alternée Nangouma na avenue du tourisme et c'est quand même fruit. Et ça y circulation alternée, ils ont une première expérience na Congo papa. Moi ce qui me pas que que logo simbaté tikala yo. Embouteillage comme plus. Ce qui balinga embouteillage ici là na Congo. Ce qui bazangi boana to ko pesa bango maele. To c'est la ka teke lobby to koma so inde pour maele ali. Il y a un problème, il y a un manque d'autorité de l'État. Point barre. Ce qui autorité de l'État ali parce que tant que bango ba lekaka
Pourquoi embouteillage à la raté pour nabago et ça pour nabato parce que indiscipline il y a na soda na chauffeur rebelle y compris ba chauffeur ba transport en commun na ba coin nyonso place ni les embouteillés et ça na ba coin ba parking et comme qui na ba moto na ba taxi bis ba tellement na ba virage na ba coin alors et créer 3-4 bandes et ça dit que bato bazo ya na tongo bali so ba longoli on ga bisika wana bato ba oleka na bango pourquoi à chaque fois so ba tie bato o ba ko réguler nzela embouteillage à la raté pour même si autant bolobi bache nini alterné pourquoi bache toujours ba soda ba barenzela parce que on comprend que quand il y a une autorité de l'État si l'homme congolais abandi ko respecter prenons un exemple atana mupo il y a la une photo Roma awa il y a Paris ya ba wapi mais bon expliquer que na bamboka il y a la une photo wana soki muto akomi na croisement to pesa croisement boulevard Mandela soki omoni ke mutuka na yo eko traverser te okene na ngambo ko kozwa nzela te okozela même fait ça vert ce que monique liboso na omi tukeyali okolekate kotika parce que tant que comme rouge bona yo vert pona baninga ba kolekate ce qui to amutema malamu bolekisi 10 bolekisi embouteillage kozalate et ko la moi ralentissement to kokende na mboka na biso eza na problème ya manque ya autorité de l'état yango to so mutazo banga azate lokola ba tout ba chef boye na boye mais ce qui ba tie ba roulage parce que la plupart musu ba roulage to so monani botini mutake de ko réguler nzela ananzala afutami bienté azana primité bo pesa ba roulage ba prime na tombo isi bango 5 heures bo zala bo réguler bo senga mutumbongo te bo landa matolo te po mingi ba la so voiture telemi ba bosani ko réguler ba la libi tuka poni ni bazo ya bana golia parce que ba nango te ba pesa bango mbongo malamu ba senga bango basala musala bokomona bo yebi bino nyonso na Kinshasa awa to ça na modèle papa moko zala ko telema na kota Chantini na ville oui kene pas zo patient voilà mais papa wana comment zala ko sala pas réguler azana pension. Voilà, voilà, il y a un modèle au Congo parce que nous avons Chine, na Paris, article 98, d'abord, à quoi il faut évoquer à côté puisque ils ont verrouillé. Ba prérogative ya province, beaucoup il faut simba ya côté. Ceux qui ont nommé ba gouverneur ba prérogative, ceux qui ont corruption ici là. Ezali, d'abord, Nalanda qui est vice-premier ministre, ministre intérieur, quand lui donne tort. Non, le contrôle n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, vous avez un gouvernement national. Pourquoi ça ne peut pas se faire dans la province? Ceux qui va gouverner ou va gérer avec transparence, ils ne vont pas craindre les sanctions de la population. Donc, la minute où il y a prérogative à la province, ils ont verrouillé l'article 220. On ne peut pas y toucher. Okay, maintenant, il y a nomination, ils ont pour éviter la corruption. D'abord, la constitution n'empêche pas un non-originaire d'être élu dans la province de Songolo, dans Pakala. Tout le monde a un de ville qui cadre dans vote bango, dans la goma, dans la originaire. Même quand on a le gouverneur, Ngoïka Sanji a yebiango, na maweja, oyanaki na gouverneur à Kasai. Je pense qu'il doit être de chez moi, à l'Omami, mais Bavota qui est gouverneur côté Wana. Donc, la constitution ici n'exclut pas non originaire. Lisez là, ce qui est corruption ici là, pour n'a pas vote à gouverneur, c'est tellement simple. Parce que moi qui vous parle, j'ai déjà réfléchi à la matière. N'a pas sur un exemple. Ce qui m'a lobby, tous un exemple, ville, province à Kinshasa. L'IDPS avait déjà la majorité, on n'avait même pas besoin de Kabolabatou Jeep. Ce qui m'a sali à l'Assemblée nationale. Et si tu ne pas, ça va ressortir de la loi. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, si vous avez la majorité est limite na oté. Candidature ne vous a la rejeté dans le règlement intérieur. Donc, il faut ça la opposition pour la poste réserver une opposition. Si tu ne l'es pas, il n'y a pas de rejeter, à moins de fabriquer opposition. Donc, ce qui dès que l'élection est sili, vous avez déjà que IDPS, leader Nango et Alaki Mutukingandi, il y a un gouverneur. Mbala corruption, même ceux qui ont le vote. Mais vote, ça manette à Paris, dis-moi, les États-Unis, le président n'est pas élu dans le bureau de vote, c'est les grands électeurs. Mais comment la veille, parce que famille politique wana et grand électeur ébélé directement que électeur na bango nyonso mukolo ya vote ba confirmer Trump. C'est ce qui est arrivé, c'est comme ça que nous pouvons faire pour éviter la corruption. Les restes va politique ba mo balingango. Discours sur l'état de la nation, discours d'abord début il y a activité, il y a chef de l'état devant représentant un peuple, corps diplomatique et tout. Au juge en dernier. Mais il on a la regretter qui et on a moni mais comment on peut accepter tout na autorité menene ngana baté de madeva hymne national hymne ya parti. Bon, peut-être parce que Ndeko Félix a outikuna. Il y a ça sous na parti.
Azali sous na parti, il n'est plus président ou représentant, il y a parti. Il est président de la République démocratique du Congo. Hymne national m'a fait bêta. Et biso tout faut respecter, faut respecter hymne biso, tout quitter ba imposer et puis devant on a panique. Na ba mi contaminer les mine bango tout panique ba telemi. Rivi kinga ile kila inga so inga la na salle na fandi parce que ça hymne national te et ça ba milita bato ya partir ba ko telema pona hymne na bango mais mutuni onso ata yo on est descendu à ce moment-là il fallait pas mettre hymne na INC puisque président assemblée nationale a zappé président INC il fallait pas mettre hymne ya parti ya hymne ya encore ya parti ya par exemple. Alors donc on est descendu trop bas et à l'issouté parce que bao bao tala biso la mboka mususu tozo désacraliser ba institution na biso donc il faut pas tozo ya mokambia mboka Hollandi alobi kotonga banzela et colère de ces bons na chantier parce que ba travaux eza de part et d'autre et puis ya kosala pe ezali mingi na mibu eza koyasima. Oui, président Tomesana na ba promesse na na chaque discours mais alobaka na biso mbaleleki oui avion ezoya eza na nzela banda to banda kozela ti le comité to komina ya ko defa ya ko sangisa mabe alaka soka lobi ndengwana okozongela na simate pona boya ko vérifier boloba siko ya kotonga 38 km pona bino eza bon nalobi kaka ndenge ezali moindre escarmouche ndenge eza biloko wana nde pe kaka abwaki na ye kaka beto yebi ke alobi kaka potika loba ata na ndoto 38 000 km ata na ndoto to tchango kaka na cadre lelo na moni chantier mbandaka ese bandit po zolo balikamba chantier ya université mbandaka na moni epusani yo monyango wapi oh mais yo mto lobi te alobi chantier mais a prometa git université ngala lobi ke na kata discours na lobi la RDC s'est transformée en chantier donc il y a des travaux de part et d'autre ya mona lobi na yo ba promesse na ye koya ekotonga ma 38 km banzela pona ko relier est-ce que omoni émouvoir bato ba mesana ba promesse à chef non tenu biloko wana tout ya na ka ba discours bato ba mesana ba ba na biso ba bateau de pêche biloko ebele so mais alobi ke zoya non alobi ke bandaka koya mais bandaka koya te ya nango ti alobi incessamment mais eloko ni biso tozozela ya te bato oyo bakomaka discours à chef bamisusu lokola oyo ya mbala bakobanda kosanctionnaka bango mbala nsima kosalaka lisusu boye te parce que nayebi biso que c'est toute une institution le président de la République donc mpona yo ozokroire na discours wana te du début à la fin mais nalobi oyo eleka esali nini eloko nini esalami tout donc le problème que nous avons ici le président de la République fait beaucoup de déclarations mais concrètement, oui, moi je pense que le président doit stopper. Et à tout le monde a bilembo. Tout le monde a bilembo. Mais Pepsi est engagé, Batebele, Caro, et ça les faïences, pardon, ça les malamaluko. Ah, ça les Mercedes, Bachela Gibiso. Mais tout le c'est Pepsi, na Caro. Et à Bilo Mususu, na lingi ko kota pendate parce que qualité pe ya Babilo Mususu bazo et la biso, mais nyon sona tozo kumisa. Et ça ya bapaya. Alors baki biso ya biso promesse na eto tika no ba millionnaire congolais. Oya maluku chinois, oyo awa indien, tangelangai congolais anelo ninya. Mais tant que congolais azo so emploi à travers bapaya bazoya ko investir mbongo ezokota na libenga l'état parce que ceux qui batona ba futi bango ba kokotisa mbongo et puis bazo futa mpako. Maman, tolinga. Eza quand même impa. Tolinga mboka, batu mingi basala campagne aba habito bali bateka mboka na bapaya te. Katumbi mboka na tangelanga ba pesi ba congolais boni. Tozolo baliti tozolo bate. Ba supermarché tout ezawa. Ba faire tout kene na banque ba kodef so congolais mbongo te. Ba so favoriser bango na bango ben ndie mingi ba ya na maleta pamba. Lobby millionnaire. Mais nanini na mboka na biso moko zéro. Kene na ba banque ya bango. Biloka minene ya bango tangelang o tangelinga awa. Foto la sonite. Foto la ba patriote. Foto linga zela. Foto linga quand même mboka na biso. Comment vous vanter biloka ba paya? Bo favoriser mo paya, bo pesier biloko ba paya. Ah ben non. Il faut y aller congolais ba pesa ba congolais ba moyen ba sala biloko wana puisque bazangité ba volonté ba intellectuelle ba ali ba tabwana ba ali na Congo oyo ba ko sala biloko wana nyoso yo congolais ya ka ba pesa yo te ba so favoriser ba pa bon to vanter biloko et je suis pas xénophobe mais je dis simplement que priorité fait à la biso lelo ba ba ki sous-traitance Moïse Katumbi tanga la ki gouverneur azwa et dit alobi sous-traitance mokote na ba paya et c'est ce qui s'est passé na Katanga sous Moïse Katumbi lelo yo bango na bango. Ok, lelo lobby dimanche. Oyo kite président Assemblée nationale Vital Kamerhe alobaki na bino nini? Na ba station na nzela
ya bapaya na banini nyonso ya bapaya finalement mboka ngo toyeko sala to sala ngoni o pona pe mupaya tozo kengela na munduki mais tout est to kengela bana mboka Ndeko Francis Kalombo rencontre Tshisekedi Kagame dimanche. Ozo espérer arrêter na retrait pas nzambe to ba kutala wapi promesse ya laki ba kutala ba kutala na Luanda na Angola non ngai na sina loba yango parce que j'ai un avantage promesse na nezaki na epanzambe mais président lobaki na biso yena Kagame ba kutana ka na mapata awate bon ekoka ko zalaka déclaration peut-être ba convaincre diplomatiquement c'est ce qui est une bonne chose. C'est ce qui est une bonne chose. Okay. Une bonne chose, moi je l'ai toujours dit. Adversaire n'a pas de solo là. Si on a le but de espérer retrait ba troupe. Oui, mais d'ailleurs c'est ce que biso to linki. Mais toi la katia bombu. Congolais moko ta ko ndima yango yango na uti to uta ko lobana biso na niveau ya sable tozo regretter o les discours na biso o les débats na biso o les ba commission ba tia yango pona ko sala de to ko recouvrer intégrité mboka na biso bazo tia yango pona makambo etali. Donc yo za no contre rencontre wanati. Ngai, au contraire, naza pour rencontre. Pourquoi na pour? Parce que j'ai eu l'avantage que ba Congolais belé bazwate. Il y a participer dans la négociation et belé sous Kabila o eramena biso na kimia. D'accord. Kabila salaki yango. Masolo ali moko nzela ya kimia. Tolinga te, il faut kakaba dialoguer poto ya na kimia plutôt que totina kaba na biso ba ke na rokufaka na babi tumba. Ngai na totalement d'accord na rencontre wana et souhait na ngai ali ebotambuma po kimie ko na mboka na biso. O ya za contre yango, mais batu musu ba ko la contre mais bazo proposer nini na place. Bino moko bomoni ke bitumba ngezo kende ba dialogue aka na adversaire na yo ngai na d'accord président dialogue na ba adversaire bato ba contre même na opposition. Opposition ya mokonzi baza binemi na été ce qui est le président zo dialogue même na binemi na ye elo nezaki pas dialogue na ba opposant elo nezangi a libérer les biso opposants ba na prison Ndeko Francis Kalombo mutuna musuzali rencontre entre Fayulu pe Katumbi alors que peuple senga bino yango na 2023 bosalate baki kokutana kuna na cheval pona ni mais banjo izo le kaleo na mboka na biso so iba leader wana bakutanite eza pasi mboka mama baki kokutana pona nini tuna na ngai za bongo mais parce que non seulement mboka eza intégrité dans notre contrôle union sauté mais aussi bayeli biso likabu ya changer constitution n'avalons pas le mot oyo balingi ezali ba changer constitution ponini bayana oyo yasi tokota na 4e république bayana constitution sika nyonso koma à zéro to bandela to kede la constitution mususu mais nyonso oyo avant boya bokede nango pourquoi bazoloba ngai na komaki déjà parce que bayebi ke population te mta okende ko voter machine mute ko voter kadima ko bimisela biso dans référendum on est aux a déjà truqué déjà les a déjà instrumentalisé c'est ce que j'ai déjà écrit. Donc il ngolo ba ke ceux qui kadima ala kité ceux qui machine ala kité ba oloba ngoti alors ceux qui balingi to ndima ba loba ke bango ba populaire to peuple alingi il faut ezala na cadre moko ya normal ba yebi ke za pona bongo et que même boké na cour ya ka neti mpuku ba swani na niau allez juge nani niau siko kende so pas niau so yo mpuku niau liao te donc na minute o so ba loba c'est parce que ba yebi ke bazana seni bazana machine o bino moko bomona ki akina bandaku na bango et que ba yebi ke tango kolingo réclamer na cour pesa ya banani ya bango autrement so ki ba instrumentalisation ba institution ezala kité donc débat oyo elongwa mais débat oyo ko ya pona nini ce qui débat oyo c'est là débat oyo to sali yango c'est que to nito balkaniser mboka na biso lelo parce que bao ba ko évoquer article 5 ba bo sala te ke bao pe ba ala ba ruchuru bao ba ala bunagana ba sa pe ba congolais ba pe na souveraineté na bango par na bango na uta ko démontrer yango ngolo ba ke muto kan sa te ka na monopole ya souveraineté donc autant aux ana ba droit autant bango pe ba ana ba droit autant ba ala souveraineté autant ba pe na souveraineté donc bazo ba bisote Francis Kalombo tokomi na suka pardon na botele maloba ndeko Moïse Katumbi aza wapi na minute to so na Moïse Katumbi ana Bruxelles oui. Depuis makambo aéroport à quel exil Moïse a bimi avec autorisation il y a un lobby a umeli mo muke on a lobby depuis débat wana makambo ya réhabilitation et aéroport ça makambo sala le moment venu Moïse azonga quand mais toyebi sabino est-ce que Moïse tanga zonga ala kakata alobaka roya robomba matin roya na butute akoya ola est-ce que azoki maté peut-être dossier wana aéroport izo c'est là pour ba sambisa dis-moi criminel Moïse Katumbi asali na mboko yo pa kima asali criminel donc azonga Moïse asali le côté donc vraiment et le côté et puis azonga pourquoi azonga te mboka na azonga te poni
tokomi na suka magazine top 7 ya mokolo malelo na kata ki liloba na ya suka na maso tolo liloba nanga ya suka ezake tolinga mboka na biso toluka balkanisation ya mboka na biso te. Soki tokanisi ke l'article 5 eza libertinage tomikosi epesi te ke mutu na mosola oloti ndoto na olamuki olobi bonga na lingi eloko boye changer parce que na souverain ezalaki premier article évoqué par les chefs de l'état te toke nano eza souverain non autant yo okoloba peuple ya bakongo awa aza mpe souverain lobi biso tolaka bato ya fédéralisme tokati mpe kote na biso ya bakongo autant bao baza na kote kuna bazwaki minduki bakoloba ekomi anarchie te toza na constitution. Meilleure constitution au monde n'existe pas. Toutes les constitutions, la meilleure, oyo ezali protégée par sa population. Même au baroya nango lelo, même bache commission. Autant bazolo bake, o eza constitution ba belgera, dis-moi quelle est la légitimité pour pesa na commission ya gocha yo na proposition. Et ça ya yet. Na kati wana bazo zo babiso opposant aux alabatutu ba opposant choisi par eux-mêmes. Bato ba yebi ke ba batu na bango et que ba ça la volonté. D'ailleurs, eza commission ya che pour ba ça la volonté na et ça peut être ça la volonté à peuple, puisque le peuple était moutaché bango. Et tout le monde le sait. Je partirai de tous les grands constitutionnalistes pour élaborer une constitution, l'Assemblée constituante. Ce n'est pas une commission, il y a moutou, azui parti pris naé, à la mouki abi na poni batunanga oyo. Parce que bato ya opona, ya bato ya poni pour basa la idée o ya lingi. Donc cette commission est déjà biaisée d'avance et c'est une commission illégale et retirer légitimité dans wapi, na monité. Donc et pas immoté puisque la constitution ne lui donne pas à pouvoir à moins de faire un coup d'état. Donc nous avons un coup d'état d'évolution et un coup d'état. Il y a un temps qui a 003 constitution na Tchaki. Mobutu na 67 a fait un coup d'état. La même chose na 65, a na 67 na constitution et afin na wana 64 dans nous quelques jours. Donc de ce côté-là, nous savons, nous disons ceci. To lingamboka, to se suicider en tant que jouisseur. Ba o ba fandi na table, bazolia, ba bosana te que peuple azotala bango. Le moment venu, la peine a besoin du peuple wana parce que le peuple mutatika la éternel azate pouvoir monter à la éternel. Ndeko Francis Kalombo, professeur Francis Kalombo, toto nembotondi na ngo ndima iko yana la magazine ya top 7 ya mokolo malilo na moniti ya kolobeza yake belé metango ezali tango professeur Francis Kalombo a netu sukisi magazine top 7 ya mokolo malilo botondi na ndenge o yanoli na mbela na biso. Otondi mingi na bino. Bandeko balandi talaka wande to sukisi manaka ya top 7 ya mokolo malelo na sunga maki na parti mungo na FMP pardon na sunga maki na parti mungo na YouTube pe grâce ile mabanda na nzela FM bokomela biso na page Facebook top 7 top Congo FM mikoleza koya to fungola pe page TikTok top 7 top Congo FM bokomela biso na page Facebook top 7 top Congo FM numéro na biso ezali wana po ya bazali kolanda biso na YouTube po ezali koyande tokutana na moy politique mosusu kimeba boto omboka bino.